Bon, yenge keno bande kuna ngai. Toza na système to solo li muke to yembi. To solo li muke to yembi. Donc au pause na motuna, ako koma on commentaire sur na tangi motuna, ako répondre mbala moko. C'est très important. Tozo solo l'ensemble ngana bino nzela moko. Tozo le bela ntemo. Oto bengi na français lumière. Na kikongo to bengi ntemo. Alors, ntemo ezali nini? Ntemo ezali eloko o ezo permettre biso esika molili ezali ezo pesa pole, ezali ko éclairer. Ezali ko éclairer. Alors, c'est quoi? Ntemo na manière mususu tokoki ko expliquer mo sous forme ya connaissance. Connaissance eza ko permettre. Donc, c'est comme ça. Alors, connaissance, tant que tu as la vie à Moutou, et la lumière, moi, réseau permettre à Moutou, oye bandeni ya ko élever, vie spirituelle na yo, comportement na yo, attitude na yo vis-à-vis de bakoko na yo. Et l'intemo, ezali maïele, o ezali ko permettre biso, to réaliser, oyo, à l'état normal, tu es incapable de réaliser. Yamone ba bengi lumière. Tant que la lumière est pas na biso, tu as affranchi la lumière, voilà. Tu as la capacité de réaliser ce qui est impossible dans le monde. Tu as atteindre une dimension où tu vas être christique. Et degré d'élévation le plus élevé. Et à ce niveau, il y a un permettre à biso, tu as même en contact avec bakoko na biso. Ce qui est lumière wana ntemo et continue à bon moyen. Alors l'intemo d'une autre manière ezali ko symboliser ezali pe mpeve ya lulendo ya tata kimbangu ya batata ntemo wana. Ntemo ezali mpeve. Mpeve ezali bokonzi o etambusaka mokili na molimo pe na musuni na ba capacité pe ba domaine nyos. MPV wana lisusu yango babengi kibonzambe nzambe iye moko tata kimbangu ezali bokonzi pe mayela kibonzambe makasi ya kibonzambe o ezali ko permettre biso to atteindre niveau o à l'état normal to ça incapable ya ko atteindre ntemo wana pe lisusu babengi tata kimbangu po etazali pole azali vérité nde kibonzambe. Donc, parlant de Lubani, alors, pour un thème où lumière en français, et quand tu as biso, tu être christique, tu as la dimension koulou. Dimension koulou veut dire quoi? Tu as la possibilité, il y a en connexion avec biso. Alors, pour être en connexion avec il faut être christique, être illuminé. Donc, cela veut dire parce que mpeve na vie en mutu et permettra biso to la libanda ya makambu ya mabe. Mpeve wana ne babengi kibonzambe. Mpeve wana lisusu et permettra biso to yeba ndenge ni ya kotambusa vie. Yamoni bato yo baza pe na bilembo ki mpeve lobela bango te eloko sala te oeza mabe oeza malamu kende bo ezongisa bo. Pourquoi? Parce que eza ko orienté eza ko empêcher biso to ko isa mana mabe eza ko empêcher biso po mabe zo biso te po to accomplir oeza li ba mission na biso na sia mokili ko mpeve wana oto bengi ntemo. Parce que mouton te mo koti na bon moinae, cela veut dire manifestation un peu koti katine. Pour me voilà nem te retombo la yo. Okoma être christique, okoma na dimension koulou. Yenge keno bande ko na mo. Début que ça semble un peu compliqué na batu misusu. OK, na ngol suna muzindo, tozana bino. Et la lumière, ntemo na kikongo na français lumière.
ezali mayele oyo ezali ko permettre biso o découvrir même eloko okoki ko découvrir te n'état normal. Et la lumière ntemo ezali ko permettre biso ya kozala ndenge moko te na bato bazali normal parce que muto aza affranchi na ntemo akomi être éliminé azala ndenge moko te na bato. Être éliminé azali muto a consacrer vie na ye pona fumuki mbangu pona kingunza pona bakoko na ye. Et sans kimbangu, sans kingunza, sans bakoko na ye, magamusu setaliete, ba benga ba être éliminé. Ba être christique, o baza élevé, ba atteindre les dimensions les plus élevées. Pour être un témoin, et kotikati na bomo ina biso, pour te bengi vérité, lumière, connaissance. O ezali ko permettre biso ya koyeba ko tambola na moto. Du coup, ezali ko épargner biso na mabe. Yenge kemu. Ntemo pesa biso mayele ya kotambusa vie. Ba inspirer nga selo mo bwina okiamo siko. Donc ntemo epesa biso mayele ya kotambusa vie. Pe mayele ana o etambusa vie, o épargner biso na mabe et même biso vers la réussite. Na kimpeve pe na kinsuni ba bengi mayele na kimbangu. Bande ko nanga. Yango na ba ntemo etegala susu mpeve. Pour temo e ko permettre mpeve za la kati na yo. Donc, ntemo eza mayele oyo etambusaka mutu pour atteindre la réussite. Et babengi mayele wana nini kimbangu. Pempeve wana otolobaki le bandeli. Kentemo esalaka appel ya mpeve kati na biso. Mpeve wana yi wana pekaka kimbangu. Donc, bomoni place que ntemo ememi biso vers mpeve. Oyo etegala mpeve etegala kimbangu. Kaka le même ntemo ememi biso vers mayele o etambusaka mokili mema biso vers la réussite. Mayele anaka kimbangu. Donc tozo tourner tout autour ya tata kimbangu. On ezali terminus na biso. Donc elakisi nini? To accepter fumu kimbangu na ba vie na biso po to yeba ndenge ya kotambola na bomo na biso. Et sans kimbangu mutako sala kingunza te tokoki ko évoluer te na makambo biso to sala bande ko nanga azoluka nzembo mukunga mususu po to yemba toza na système to sololi to yembi donc tozo sala bobo bande ko nanga tozo sala bobo Ah, mama zanga Arlette, yenge keno, mama.